Bandi théâtre na moi ba difficulté. Vous allez me sonner moi difficulté na mbarolata. Nous sommes une grande sœur avant jouer au faux piambo. Vous allez moi ba difficulté là monsieur. On va dans le transport isolé. Comment vivre dans l'esprit il y a haine. Maman Top Wato, face à la caméra, il y a aussi des jeunes qui se font arnaquer dans la proposition où il y a à Talika justement intérêt. Mais à Tali conséquences. C'est ça les mal. Oh, oui, c'est mieux. Dans un répété pas tonu wana na lemba. Na mona mwana mbali moko ya alati ba pouvoir ba musulman wana. Aïfsenga kaza mwalimu pour ne pas citer les noms atangeli nga ba komba ba to ya salle la ba kisina théâtre. Talentel nenga ofula ma talentel atangeli nga ba to mbale ya mibale. O sokoli mama Top na mona zana étoile. Na salela yo efula yo ba ngenge matanga la etc. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandia, Top Media Télévision, Bandeko Balandia, Top Wato officiel télévision, Mbote, Bisika et Zouame Bino, c'est-à-dire Ngalapa. En tout cas, c'est une nouvelle concept, une nouvelle émission avec Maman Top Wato Kilo Yamboka, Maman Zanga Génération, c'est-à-dire Boka ou à la fin. Cette nouvelle concept est que tout le monde d'accord. Avec concept Maman Top Wato na ba écran na bino, Maman Top Wato azo copie sa conseil, Maman Top Wato raconte, Maman Top Wato donne des directives, Maman Top Wato donne des orientations pour na etali ba maman en tout cas et que vous avez quelque chose de bien. Vous supportez Bongo parce que chaque lundi et vendredi na Top Wato officiel émission Odo Bandokota, les alliés rendez-vous, il y a toutes les mamans du monde, toutes les jeunes filles du monde, Boya Kozwa connaissance avec Maman Top. Maman Top a Kabola expérience ensemble avec nous. Voilà, elle s'appelle Madame Émilie Seti Maïnga Mwasi Nzambe. Déjà à l'objet était le 5 juillet Oyo et Tozali na journée d'adoration na action de grâce na orphelinat Vida. Oyezwami Bongo na Kisen Sokuna donc ba papa ba maman bomi lengele. Ozali na besoin de information malam. Au Bengika na ba numéro ezana sewana to koluka moyen to solana bino to luka moyen to expliquer bino ba big dédicace à maman Echel Ngoma ba sincère condoléances na yo maman Echel Ngoma, que le bon Dieu vous bénisse maman la grande dame. Un grand merci aussi na 45 ans de pouvoir maman tour il y a États-Unis d'Amérique, elle s'appelle maman Charlie Bozio. Un grand merci na maman Nathalie Nana Mosibu, maman Nathalie, maman Top jour na tuna inga maman Nathalie do sadira kwa gu kwa maman Nathalie maman Top kwa gu. Donc un grand merci à maman Charlie Bozio Bongo na ba. Un grand merci aussi à toi maman Marie Tabor à l'impératrice. Un grand merci na ba femme battante. Je vois ma sœur Shekina Tokime, madame Shekina, que le bon Dieu vous bénisse. Un grand merci aussi à toi Esther Moudi. Un grand merci à la future femme de quelqu'un, la future femme de son homme. Elle s'appelle Madame Noémie Caps. Que le bon Dieu vous bénisse. Maman Diasonama, Tadingala pa Alinga Bino Mingi. Chez Belleville Télévision, nous avons un film et un combo. Il y a Skinny. Oh, déjà, épisode à Diboso et Cotilelo. Gibson, Azali derrière la caméra. Il y a l'assistance de ma petite Dada à l'international. Patrick Ngambe, mon ami de chaque seconde, à Zawana. Ainsi que mon neveu, Oazali, na Simawana, na Kombo. Il y a Anthony, qui va réaliser l'émission. Toujours extra film et puis toujours Maman Top. Merci. Suivons. Je ne pense pas que votre petite sœur de la Silva va pouvoir s'en sortir à la fin de l'année. Comment ça, madame? C'est pas le fait que je sois négatif ou que j'ai un problème avec elle. Non, loin de là. C'est une élève comme les autres, mais c'est un constat. Et c'est la réalité. Elle n'a pas des notes. Elle sèche les cours. Où ça? Elle n'est pas dans son assiette. Linda? Oui. Ah bon? Tu as vu? C'est pas Linda. Oh, il y a Joyeuse. Maman. Donc, il y a maman. Biso batea biso boye. Donc yo ne oza boke okuta tega na nzela ba obundisa ye opekisika po ba biso ke tega muta aswani sibato. Soki déjà yo ndeko na ye kuna ondimi yango kasi otekile. Fini muninga zwa yo zwa te. Est-ce que faut ton ndenge moko? Le bois dans la passe, faut y azunga pe faut no zwa ka.
Normalement. Notamment ici, comment on place ta mort, mais tu as ma vision, mon côté, ma projet. Ah, ma vision n'est pas quoi, na malewa. Alors, ma paix vision, il y a une vision. Maman qui vient monter le lingue, c'est le plus important. Ce n'a pas de maman qui t'a pas maman Marie-Hélène. C'est comme une flatterie. N'a pas flatté. Des Bella, on fait clap, clap, clap. Je rêve de faire des cinémas, je suis Bella. Pour rester un jour dans l'histoire comme le génie, c'est Luc Godard. Je suis le fruit de Bella. Je trouvais que, enfin, comment on dit ça, bis repetita. Dis oui. Donc, nani le solo pas c'est peine naïe. C'est peine ma casse kaka premier coup d'œil. Comme qu'on a bossé à mon akai. Na mon kao mimi yo bando lo banga sa skinny nga aza kutuke aza plus que skinny nga di oh c'est que nous tenons atumba kama be mama leki obike suki alingi mama omone soute ndenge ça bon na omona ka kumukita hernios Mon chéri, coucou mon amour, comment tu vas? Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Tu m'as beaucoup manqué. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais maintenant? Voilà, mesdames et messieurs, je vous avais dit que je recevais Mama Top Wato, Wazali Kilo Yamboka, Mama Top Wato, na kanisi na plateau awa asaki azoko laksa biso. Bon, mon était tozali vraiment avec Mama Top, une façon de bien faire l'émission, une façon de memela bio makambo bolingaka mingi par rapport à concept na biso asika oyo tozoko proposer bino awa na Top Wato officiel oyo ekobando za la présenter par moi votre frère Tadi Ngala Pabo supporter biso bongo, c'est-à-dire boka na ndenge moko impossible Shekina nazoka gufo Shekina et puis pour na yebate na linga kombo ya Shekina mingi tokime na linga kombo na mingi pesa Esther Mboudimbo. Merci beaucoup. Maman Top Wato, bonjour. Bonjour. Bonne santé, maman. Ouais, Dieu fait grâce. Ça va bien. Bien. Bon boulot, Maman Top. Avec Dieu, ça va. Avec Dieu, ça va. Voilà, Maman Top, c'est une nouvelle concept. Oyo, nakanisi toza na résidence Bisika Boni Maman Top à Fandaka. Malgré Kinshasa, mais Maman Top tendance, hein, aspect secret de la ligne. T'as dit ngala pardon. Ah, ngolo nzambe kaka likona biso ngolo ka kezo sa musana. Ngolo sa musala. Voilà. Nikolo délai hein maman. Moi était tolobani okomano tadi Dubaï. Tadi Brazzaville to comprendre te yo na yo ka ba déplacement kaka bon. Biso pe to aka na santé ta manga ka pressuti ka biso. Voilà. Maman, avant tout, parce qu'on va partager l'expérience de Maman Top Wato ensemble avec vous, mesdames et messieurs. Alors, serrez vos ceintures parce que Maman a Kosolana Bino avec son cœur. A Kosolana Bandegone à Bassi, na Bandegone à Mibali, na Banane à Bassi, na Banane à Mibali. C'est le tout premier numéro. Il y a Conception Oyo. Le lot n'a beaucoup plus de partager dans nos expériences ensemble avec Maman Top. Maman Top. Wato bandeko balandi ba lobiete papa t'a dit so ki tourner la biso Maman Top to me pour comprendre d'où vient Maman Top Wato. Origine ya combo ya Top Wato et wuti wap pe Maman Top a wuti wap. Est-ce que Top ezali combo na ye ou combo azwango na scène? Bon, Maman Top eza combo aji na scène pe à son âme président Kadiombo. On t'a baptisé na combo Top. OK. La période où on a toujours travaillé, pas problème, qui a satire. Oui, on a les Canaraga, voilà. Le président Kadumbo a baptisé un combo ya Maman Top. Parcours à Maman Top eza Maman Top a bandé théâtre dans groupe sans souci d'Afrique. C'est là Maman pardon. Avant to koma wana. Avant a baptisé combo ya Maman Top. Ozalaki na combo mo boye babanaki obenga yo parce que wana Top eza combo oyo botama na yango. Non, naza na combo na ba parents ba botanga nango. Très bien. Biso soko tozongi mwasi ma wana. Combo o ba parents ba botela yo wana ezala nani? Combo na ngeza Top Salama et yo kanga suna che Top Wato.
Wato Salama Thérèse, on a identité dans Wato Salama Thérèse. Voilà. Maman Top a botami la famille, il y a combien d'enfants? Plusieurs. Plusieurs enfants. Plusieurs à 40e ma famille. Naza 15e. 15e ma famille. Maman, wana 15, wana na côté na ngamu na biso ya baluba ou bien na baikolo mosusu. Balokele. Balokele. Balokele pe babota mo ebele. Makaya sa ko to bota na mai. Ah OK. Nous Cécile la biso na mai. Alléluia. Ambo? 15e. Oh là, Maman Top. Voilà, Maman Top, sa naissance, il y a Maman Top. Et Ezala Boni et Deka Lolenge Nini avec Maman Top. Maman Top a yé na mokili et pas papa na maman. Parce que Maman Top a koli ndenge nini. Pour moi, il y a Maman Top et Deki ndenge nini. On comprend. Quand c'est maman, ah bon. Et mis ça, c'est quand. On comprend. Pour moi, Maman Top et l'équipe Boni. Quand des bâtiments c'est les garanties. Les na bitumba nga zoli nga bitumbe na bunda tellement et puis bitumba na bana basi na ba mibali na okipete biso to koli na ba mini cheke va auto mini cheke va ba on a le kuila biso le tchatch wada la commune Lemba. OK, donc vous appelez moi na Lemba vraiment. Oui. OK. Mais grandi ou bien? Oui. OK. Lemba. OK. Donc bango parmi bana Lemba Maman Top za kana tout ça. OK. Bango le kuila biso le tchatch Mimi Tcheke va pas à Bitumba, il n'y a pas de sport. Il y a aussi judo, je crois. Il y a aussi karaté. Donc, Kolana Mibali, to Bundarana, bas to Bund. Na même on na classe. On a Koli, Ngande, na tellement de Nazaro Bunda. Na ba mesena biso, ba professeur na biso, bazaro le balanga yo, na vino to peut-être mobala rolingara moi c'est boué. Et puis yo soro robotaka. Ils ont langage ya banane, mais les gens ba professeur musu na comment peut so okuta na bango be babosa na yo. OK. Soko se présenter. Ah wato donc tellement na zai mobulu etika la référence na ba école. Très bien. Ça bango non na bota. Yo bota yo mobala linga pe na vie non non. Ezai na ngombo mwana. Très bien. Donc Maman Top akola bongo akola mobulu. Mwana mwasi ya mobulu ya bitumba ko sauter banzango ba kebo ba biloko mo ndenga. Très bien. Maman abanda koyebisa yo beaucoup plus nini erio ozokola. Na beta matro. Azami ko betanga. Kona mino bano beta mamwa. Ko gangilanga na beta matro. Ko betanga ko gangila bon. Nazalaki bon ndenza basalenga ferensa ni. Ndenge na ndanga ata ba ucho betanga siko quelque temps après. Na ozongela ka mobulu wana ba petisa inga. OK. Et puis ba betanga siko excès de ko betanga papa za olinga bongo ta beta pe mama. Entre papa na maman, préféré na odo zakana? Mam papa. Papa. Il y a moi, azai matata rebonde la main. Abeta avec modération, mais maman moi été. Maman non. Voilà, elle n'a pas exagéré. Elle vous okola na Lemba wana. Masolo nini pena e bano beta ma beaucoup plus pour na bino bana ya Lemba ndeti lokola histoire mobo ke Maman Top akanga ngo alobi ke biso na Lemba to koli na histoire ro. Lemba na ezala commune ba intellectuel. OK. Lemba. Eza parmi ba commune o Mobutu on a robité la tolo à l'époque. Eza ba Lemba limité Gombe 3 communes wana. Très bien. Mobutu eza Lemba limité Gombe. Donc eza commune moko ya Kopte. Lemba eza commune ezala na ekomi Kop lelo. Lemba eza commune ya Kopte, Lemba eza commune ya Mutu. Mwana zo kende classe, mwana zo zonga et puis Lemba eza commune ya babenga ngondeni ya bato balia qui peut moi balle moi trop ya sport ndeto ke na ona sens wana au moins côté karaté au moins côté judo mais par rapport à ba commune c'est matete mingi renya kuna catch oui matete de catch na bitumba voilà mais biso Lemba tokola na ba karatéka ba judoka donc Lemba za commune ya judo c'est commune ya catch et puis intellectuel donc au monde Lemba ba bêtise wana te ya kuluna à l'époque il y en a qui moyibi on te Lemba zala pe na biloko na te c'est commune ya calme. Très bien. Ya calme donc so lingi mwana Lemba utina mutuno kina lingi un intellectuel. Est-ce que Maman Top c'est que aussi batuka par rapport à Lemba les masolo et aussi et sur la kebana Lemba surtout ya mibali beaucoup plus ce sont des gigolos babano longwa banda pour ya ba parenté bana Lemba en tout cas so lingi il faut faire très attention parce que bazala moi makasi na côté kuna
ya ko escroquer basi barevenant. Ah ok. En tout cas la majorité c'est barevenant. Ouais, barevenant tellement baye baye pe na ba comportement na bango quand ndi balobaka mbuma mabe eyaka kaka kobebisa bambuma malamu nde eya mpenza ebebisa. En tout cas majorité c'est barevenant. biso tokoli na bavie na biso akala bavie botekole modogo botekole bavie na biso alemba tokoli na bavie masombo donc baza ebele oma mpe ya bavie oyo basali bavie bazwi bavie na bango baza baresponsable bakendakenda na bapoe na bango. En tout cas barevenant ekoma ike ezwi mpe tante. En tout cas barevenant moto babebisa lemba ekomi mpe kulu na la lemba ekomi mpe bakra na lemba donc elemba ebebi wenzeni na banosa succès na lemba à l'époque. Il y a super lemba na komi. Ok, voilà. Termini c'est botami sima. Voilà, mais babana pe kolem kobenga lemba commune oyo bato théâtre bazali ebele bena commune ya théâtre et bana ki babana ki ba ete lemba bena il y a beaucoup de comédiens et là où théâtre penande ti donc ke botama et ça pe ya solo na mato. Théâtre botami na lemba te sauf que ba comédien de bazali ebele. OK. Mais botami na lemba te. OK. Ouais. Par rapport à ba commune musu lemba za na ba comédien ebele. Mais le loso tali, est-ce que la même chose ou la puissance au lemba azala ki nango en termes il y a ba comédien il y a ba artiste cinéaste ndenge baba no primé liboso de lo bazaka bongo ba comédien baza et puis baza pe belé sauf que lemba bato bakoma vivre na l'esprit ya haine. Bolingo eza souté na lemba ata entre les comédiens au moins pendant au solano na comédien ou bien mais na kati alinga roté très bien wana penza eza ku lisolo ya kunani te lemba comme vivre mingi na ba haine na jalousie tamususu bakoti eloko ezala ite tamusu mpe ndeko akozala na likanisa malamu awapesa bino likanisa malamu mais bino bozomemoka na angle mabe ale ebendi eloko mosusu na kati. Très bien. Elle s'appelle Lady Christie. Lady Christie, depuis quelque part, que le bon Dieu te bénisse, madame. Nous avons maman Brazzaville, papa Brazzaville, c'est vendredi déjà, nous serons là. Une façon, Yakoya, pour continuer avec les activités. Une façon, Yakoya, pour nous panzali sous encore une fois. Masolo, il y a Bellevue Télévision, Nangamou, il y a Brazzaville, ça dit beaucoup. Donc vendredi déjà, tu as 10h, 11h. Déjà, tu as un habit. Merci beaucoup. Ok, il y a beaucoup de choses. Oui, tu as un vendredi, tu as un souci. Oh, voilà, elle s'appelle Mama Top Wato, Kilo Yamboka. En tout cas, nous partageons l'expérience de notre maman Top Wato. Voilà, et d'aller le parcours, il y a Mama Top. C'est quoi Mama Top Oye na théâtre ndengeni? Est-ce que zalaka na bama kanisina yo? Ezalaka moko ya babiloko oyo olobaka qu'un jour ngai fona banda ko sala ngo kanaka ngo ou ton arrivée dans le théâtre c'était comment Mama Top? Bon, kokana c'est trop dire namonaka nazalaka devant la télé nazota la télévision. Très bien. Na bani kota la théâtre groupe sans souci. Na sepelaka siko na histoire na ndé bato ba joueur ba ekarna ba na bango histoire peza kitoko. On dit ba connecter nga pour ça na ngona motema. OK. Dès na ba to nga fona ba la tête puis na okenika na groupe sans souci. Et puis na kenda eza. Et OK na groupe sans souci on est là na ba nini moi. En quel groupe sans souci si je me trompe pas 92 92 93. Très bien. Ayambi nga pe na koti de na salle de monde nanga. Quand des abadroits nous se sengaka na l'équipe na test na les cas qui on a commis na lemba na zuipe parmi bateau bazwaki et puis na salaki musala. Et ben nous les cadeaux ndenge nini à l'époque bino erzo ya na bien. Bon. Et ben na ko les gars kaka na bozo sa musala bozo ke ba répétition bozo ba physique et puis ozo ba ke o aza doyen o aza mokolo ba respect pour ba normes zalaki ba groupe nyonso ezalaki na statut nango ozoyeba ke mobeko ezosenga boye mobeko ezokende bo mobeko eza boye ozo respecter ya musala donc ba norme nyonso tozotambola na principe to banotambola na principe ya musala oyebi ke soki na meka kokende mopanzi mbeba erolandanga. Très bien. Wana nde ero koti ero bandi théâtre nde nakutaki mobeko wana. OK. Nakuti baya fioti mutu bayambanga kuna
na groupe sans souci bavien Galoufa bamama Chako paix à son âme bavien na biso Nsengo ça va passer donc nakuta ye mwa bato kuna bavie la nani namonaki lisu te vie na nga nani kombo na ye kimi nga vie na nga lemba oyo Adi Muzuru nayeba asu te vie na nga so akenda très bien mais après ça Mama Top pour kombo yango ka nde moto donc et comment après ça répétition oui les tournages aussi oui. Est-ce que à l'époque vous avez na ba producteur ou ba banda ko produire bino oui ba producteur zaika ba brasserie ok ba masanga na biso oui ba brasserie moi yem to ba moi na lem so bolé kana TV ba ke logo na wana donc yem ta so sponsoriser bino quoi et ça ba spectacle même na ba commune azaou mais mabso penza partout mo ba spectacle na ba commune na ba école ba période à congé bo ça ba na ba spectacle ba théâtre donc par-ci par-là à part TV penza bo ça ba spectacle voilà to le qui dit na lombango Mama Top na parcours na yo ya théâtre ezala lolenge kani très difficile na ndenge nini Mama Top nekana ko songa biso ko comprendre bon omoni eloko nyonso kaka ezalaka soki olingi yango olingi yango kaka soki ezali ke nalanda badifficulté nyonso oyo nakutana nango mbe na tika mais lokola nazali déterminé nakoba il faut na atteindre ka objectif donc nabandi théâtre na mwa badifficulté ozala mosu na mwa difficulté na mba kolata mosu osenga grande sœur avant ozwango fopi ya mbongo oza na mwa badifficulté la mosu ovanda boye transport eza te il faut nani otali kaka air olobi so naki retard na kozwa mbando na nga obandi kopasola mpo tozala répété na lemba pardon na yolo wana na kapela wana na église ya catholique wana na grande salle wana obandi kokota wana papa ngaba bodusoli ti obimi ezo obandi koya papa le mosolo ago mpe ekatani wana shwa te tia kaka ta nzete obi esete leka okomi mpe na répétition na temps ya bi omona mpe otoki okomi bien opemi lokwa tozanga na maître na biso ya sport maître ton demi bokoma nanu bolongoli bochange batenu bolati batenu ya physique bopemi bobandi nanu physique papa nde bokopema après physique ntango bokauki ale bobandi siko répétition donc badifficulté ezali makasi donc olekisi mpenza calvaire mais nazalaki déterminé puis sans souci azali koyisanga kaka nayebaka apesanga conseil aloba nanga alobi mosala oyo okola yo oye na mosala oyo il faut ondima bacritique nyonso ateyanga abindima bacritique nyonso oyo bato bamanda osala yo olingaka te kose justifiaka te so bato basali yo critique ndimaka kaka ndimaka kaka kote omoni ya malamu ozwi kote eza ya mabe otiki epuis na kati ya mosala oyo nga na opekiso te kaka yo moko ndenge ozomata taxi bisi leo na transport nga na opekiso te lobi yo mo moto oboya yango abanda oteyanga lobi yo moko moto oboya yango nakopekisa yo kowelela bisi te lobi yo moko moto koboya yango nga na kopekisa yo te mais conseil na opesa ndenge oye na monde na biso zala motema monene ndima bacritique et puis avec l'état yo moko baloka bonana makambo moko et puis yango pe ekomelanga. Très bien, nous sommes en train de continuer le parcours il y a Mama Top mais justement quand le coup les a dit parcours une nouvelle conception autoza avec Top Wato officiel oyo eza bongo na YouTube soki nanu osabonner te va vite t'abonner en tout cas pour orataka et le côté pour makambo malamu eza na Top Wato officiel mais maman je kaka wana kana ndemo lobi ba difficulté on a aujourd'hui tozonga ki moi sima toye lisusu moi liboso lisusu moi ndampo bongo nde to bando kende ozali face à la caméra il y a de jeunes femmes il y a des jeunes garçons oh lelo bazokoka ko supporter ba difficulté na ba épine oyo ezo ko entourer ba domaine na bango te mais awa yo tolo ba ite ce n'était pas facile aussi pour vous la détermination la confiance la conscience et ça là qui était lelo biso to koma ko luka ndenge to luka lelo boto bengo Mama Top na kombo na yo ya kombo na yo ebunga o koyebisa ba jeune wana nini o koyebisa papa wana nini mama wana nini o azomona que il faut abandonner sur tous les plans. Non, le banabang pour le banc baé n'atteint bien au bétin zonzing bafuti. Nous on a souffert. Donc aux hommes on a pensé
okoti mpe na groupe otiaka mbongo chaque fin du mois ya kese mais bafutaka yo te mais au moins baancien bafutaka bango yo bazoyebisa yo kaka yo continue kaka lenda kaka osali mpe une année 2 ans bafutaka yo te et après bakomi kopesa yo transport mais ozopersévérer kaka mais bino au moins lelo boye okozala no mpo oza moleki nzela okozala no oza moleki nzela bayebisi yo kaka ya kojoue ntango mosusu mwa $20 bapesi oyo ya encouragement mpo olekaki osala ataki figurante ozwi mwa $20 na yo ede osombi ata mwa ji na yo omeli biso tozwai grâce wana te mais topersévéraki na osenga na bino kaka bino bato boya nsima na biso mosala oyo esengaka persévérance kolinga tobukolo na lelo buka lelo vie apresse pema mpe liwa eza liboso persévérer kanga motema yaka nango malembe 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 avec le temps ntango okozwa expérience nzambe akosala grâce okomana mpe kosepela lokwa ya biso. Très bien. Mama Top wato eloko nini na parcours na yo oyo omonake no bato baye bapropose yo Mama Top sala yango mpona honneur na yo donc mpona intérêt ya bofulu comment ta progression pour que ton travail aille de l'avant mais de yo moko donc oyebi que ce sont des choses oyo ezali soit obscène obscure biloko ezali ya malamu te ekomela yo mpe baproposition ekomelanga ouais ntango nazorépété groupe na nga ntango ezalaki avanaki na Angola nazala nazorépété pa toni wana na lemba namona mwana mobali moko aye alati babubwa bamusulman wana ayebisengaki aza mwalimu pour ne pas citer les noms atangeli nga bakomba bato oyo asalelaka bakisi na théâtre tala intel ndenge aufulama atala intel atangeli nga bato mibale ya mibale osoki olingi Mama Top na omona oza na étoile nasalela yo efula yo bangenge matanga na biso te naka na vie nanga na servaka maître moko très bien nefisaki na servaka maître moko mokola kolinga étoile yango ebrille nango donc nakata ye na mokuse bonga bi mare etali yo yo moko yanga bi en tout cas etali mpe ka ngai etali mutu te voilà c'est un peu ça na Angola mpe nakutanaki so na mosusu apropose nganga ngana komeka biloko na moto abakote wana te na servaka maître moko. C'est pour dire quoi à la jeunesse qui se lance des fois pourquoi Kabaye va présenter Rose Moko Boye sans pour autant à tenir compte à se lancer Mama Top oh yepsi na ba jeune wana ba jeune na biso ezande ba matalana tellement bazo vivre na vie ya concurrence azana besoin aye lelo ba mona yepe apesi aye lelo ba mona ya briller aye lelo ba mona azana succès aye lelo ba mona azana nyonso vanité de vanité nzoka eza na sens te nzoka nde yaka na yo malembe po presser wana courte joie voilà eza ba courte joie or soki ozopersévérer na yo malembe longola matoi na bato po bamatoyi soki ezoyokaka nyonso nde ezomemaka biso mpe na mabe soki misu ezolulaka nyonso ememaka biso mpe na bamabe mona lokolo ozomona te yoka lokolo ozoyoka te yo ozalaka na objectif na yo kende avec Dieu nous vaincons. Très bien. Mama Top wato nde tu peux bimisi likambo ya Angola wa Angola na bino na eleka ndenge ni Mama Top Angola nde tezala na mwa ba enjeu ebele na Angola na kende na anga kotambola ndenge artiste face à la déplacement nzamba sala nga grâce na sala ki au moins 3-4 mois na soyo pa moi na grande sœur pour nga kendela nzela soyo Sandra Midi na mbai na ekikio ki na pesi nombo eko sala ki na ebisi moi na grande sœur nga funa kota Luanda nga na kota Luanda colonel moko mutamema biso to le kanzela ya mutuka mema so na jeep tina nde to kota Luanda kande ba mupaya zoba atuka na kota Luanda na zala beni atuka na ba époque wana ba dollars zaki bien bon circuler Maramezaï malam, en tout cas, nous avons bon, nous avons un mois, nous avons $10,000. Nous avons un mois. On appelle à l'époque. À l'époque. Bon, diamant. Nous sommes tamouni au cabilo 1000, au cabilo 500. Nous avons un comité, on a un jeto bien. Donc, nous avons la fille, nous avons un permis d'hôtel, nous avons vendu. Abandon son belanga $. Nous sommes tapés sur un compte, nous avons payé, il y a son belanga $. Et nous sommes comme sous la chambre, moi, on va le moka, abandon pe goya, moi confiance côté pour nous avons souvent et comme moi serre auto beta copie ya Brésil ali to solo ni pe masolo kopa moi za ype bien o so ochela et ça la bien tout ça ni sapo ba copie na biso ngo isala moi ba 100% ba 80% bénéfice bénéfice intéressant qui pengai na kati pe grand musoni
nakata penza 5000 boy na pesi période yango mpe ezali bapériode mon pasteur ezali collation na ye natinda 1000 na kini mpona collation ya mwana donc na maboko natikali lokwa na 4000 natikali na maboko lokwa 4000 sikoyo eyo osalaki moto yango akendaka Brésil ekende aziza ti lelo azonga te nde naye koyoka bakombo ya bamene nayebaka yango te puisque ntango nakomi kolobaloba nakomi koyo mpasi esui nga nakomi koseka te tadi oyebike nakotaki na hôpital na kombo ya nzambe kozalaka entouré na basala ya nzambe ya malamu kolendisa nini ate mbongo nanga parce nakomi nanga mpe pembeni na a partir wana nde ewumisanga sikoyo na Angola ekoma mpenza nabima sikoyo nga nazozela ye abe kobeta ba une semaine aya nazali na kalki nanga déjà na biloko nanga deya nazalaki nango nabi nabima nabima na mwa grand mosoli nanga nabetinga mpe ashita asini de baye koyebisanga biyo ebite a tozalaka na bamene amo camarade nanga Élysée Zola Élysée na pesi ye mbote mwasi ya mokusi ya talo aye kozwanga bango amemi nga na ndako nekota aéroport na casquette nde abandi kolendisanga omona ngo grave te awa ezalaka bafungoli yo nde miso. Très bien. Maman Top Wato, face à la caméra, il y a aussi des jeunes qui se font arnaquer dans la proposition où il y a amoni atalika justement intérêt mais atali conséquences. C'est ça les mal. Oh koye biseni. Et à Rolanda. Maman Top. Otala ka intérêt te mon appel conséquences. Balobi lobi elegalelo. Lobi tadinga la lobi elegalelo. Ah oui. So biso totala ki kaka ba intérêt. Totala ba pardon so totala ka ba intérêt. To bana otala ba conséquences. So totala ipe ba conséquences. Peut-être ngana ko na mutambo. Tala ngana ko na mutambo izomisa ingasi pourquoi? Nazo mona ke intérêt na ngana ko 100%. 100%. Sans se rendre compte que ba conséquences pesa. To yebite car de bosolo la rapport bozo monana au PC confiance aveugle. Donc aveugle nga baza rappel na moi bilo na bonde na salulem. Ça là est normalité. Na bino bana na biso pe boya lelo peut-être ko leka na nzelo nga na leka. Oko ya lemso muto boka proposer au tala succès za ka botala akoya ko pesa ba exemple ba to lokuta tala intel ngam na fula bango. Tant so azo zelo ka bato bana ba succès azo bango loko l'exemple. Yo pour le bébé ezande bongo nga pe na za na besoin na pambola. Que kotana na libulo ku fina opamba ba parents ba super. En tout cas tout monde a galé le tout monde a pe ba conséquences ya makambo yo pour ça les malobis. Très bien. Maman Top Wato mais votre en tout cas to linga to longwa pena na makambo ya Angola pour moi na autant et bile benezati vu la lumière. Oza na lobi eza lokola tournage zéro, il y a projet, il y a émission Otoza nango avec Maman Top. Donc préparez-vous parce que il y a minene et zokota na Top Wato officiel télévision. Bientôt. Donc oyo to pesika juste ça dit mon tuaka bozwaka moi couleur ya makambo nini donc et kozala mais après aussi c'est disait Maman Top olingaki ou abandonner nos théâtres quand tu étais parti en Angola donc théâtre ndeti do bano servir yo bisu ne lo côté non ngala vana na Angola nana takaza tilanga $4000 na sa deux filles. OK. Tani elanda ngati kuna. Alukanga pa dada. Dada na koso moto pindenge nini papa. Apese numéro na vanda bo. Oh nga nana takaza tutu asesa ba filmer tutu. Wana to bana ko sasa ba production na biso na bana Angola ka ndezala ka. Très bien. Na sa la film ali boso ba top na Angola. Et bêta. Na sa la réécoute ka 6 épisodes. Aïbsinga no mama, il est quel ennemi baksa 2. Na yo baksa 2 épisodes. La piste nana takaza. Mbote piskaza. Nana takaza quand elle est arrivée. C'est ma fille. À Kinshasa, elle est quand je dis ça, elle est vivante. Ouais. La toute première personne à contacter na Congo, c'était moi. Voilà. La toute première personne nana takaza benga na téléphone. C'était moi. Après Sanga, sa sœur qui est Bijou, hein? Okay. Si je m'abuse pas, Bijou. Okay. Donc, Achanga en contact avec Bijou, bon, moi tellement je sortais un peu trop. Nana Takaza, ma fille de moi. Donc après ça, bon, nayo ça la film à Liboso femme, il y a mis balé, nayo ça la femme sage. Femme sage. Donc nalingai musalo yo, namoni eloko kotina ngana abandonné. Très bien. Autant ya ba calvaire, tant ya vallée ya baka na tikaiti. Très bien. Quand à un moment où lelo eza au vandi balatisi yo.
Ofandi au mati avion. Ofandi au mati avion. Ofandi au mati business class. Ça doit quoi? Naibeka okoma wana. Nde yango moment o ngana koya kotika ngo. C'est que wana en tout cas bana nga fu ngana CNP. Et comme yango pe ofele. En tout cas faut bo mema maman na bino. Bo mema yebo lo ba que non notre maman a moto et ça le soute. Aucun problème. S'il vous plaît bo aider maman na biso. Tant o e fala ka tika tikite moment o. A ko tikate. Très bien. Voilà, mesdames et messieurs, maman top o yebi ke photo suka a. Ouais. Makamu yo lobeze belé. Si vous avez besoin au landango, c'est là le prochain numéro. O yo ka pour makamu yo lobezali. Le prochain numéro est plus que ça. Nini oyo lingaka oyeba et pas maman top o jusque là na loba na émission té. Komelanga na numéro na ngai. C'est ça bien. Tindelanga ba question wana. Donc ndeza bo chaque semaine aba nozala awa biso na yi. Tindelanga ba question na nyonso o nyonso ozakana besoin o comprendre et pas ya maman top lokola actrice ya mboka Congo komela biso ango tokoya to komisa question na yo. Maman top to luka moins to tiko po bato ebele fo batika na moi mposa ya ko continuer yango. Moi mposa donc ngana ko moloba beaucoup plus na ko mo jwa makambo ya ngambo braza na dju na yi nangwa wana tuni motuba. Donc na yi nango Congo. Maman Tchelngo ma sincère condoléances à toute la famille, en tout cas nous sommes ensemble. Maman top vous avez perdu Moko Nabino hein? J'allais même commencer par là mais après maman Boli oui, maman Boli on a ba icône na biso ba modèle maman Denise a vu matanga en charge na yoki ko réel 17 donc ils ont maman na aéroport donc Rosala wana to la maman ti to négotika une adresse na Asuka na moni cette fois-ci bo sali ba SOST hein té to sali té parce que maman première dame ye mo charge à Deyo. Très bien. Maman top awande to lukamwe to kabwana na yo un message pour le tout premier numéro na ko benga ko tout tournage 0. Il y a émission Oyofo et ben no kota chaque lundi et vendredi deux fois par semaine na top Wato officiel. Donc lelo ezal nango annonce. Le lundi lobby on commence les activités ndenge donc longo bani. Donc bon supporter biso maman top Wato. Un message important pour la bande de Hollanda. Vraiment, na web Sabino, vous allez brancher. Na tabinga la pa makamba makase bandi. Makamba makase bandi. Vous allez vraiment brancher pour ba makambo to yanango nulle part ailleurs. To yela bido ba masolo moko vous allez très important et puis vous allez éducatif. Donc tout le monde doit parler naï. Quand ndenga yisi bino loko nini yango linga oyeba pa mama top. Mais nanu monati. Nanu po yebati. Nanu po tunati. Comment les amalamu ba numéro est affiché wana comment vraiment beau s'abonner na top Wato officiel et puis beau consommer ba vidéo ba elubu eza wana beau consommer ba émission yango ezoke le kokota beau consommer ti ba gagi pe kokota beau consommer vraiment toza wana pona bino so bino boza te biso pe importance na biso na mokili ya te donc bino so boza yango biso to sala ba chaîne po to sepelisa ka bino bisika boza ndenge to mesana ko sepelisa bino. En tout cas, Nzamba Lola apambola bino na ebiki bobandi ko s'abonner po bozala bana mayele. Famille Bota bo s'abonner ba maman na nga ya Sifem ici. Ba maman ya Sifem ici, ba maman Lusambo. Na ba papa ya Sifem ici. Ba o nyonso balinga maman top. Bo s'abonner na top Wato officiel et surtout bo consommer ba ilubu ya ekolo examala ni. Ba dédicace ça lelo. Lelo jour et annonce na linga ta dédicace na côté. Voilà, merci. Je vous invite tous d'aller vous abonner sur la chaîne Abino Top Wato officiel télévision pour rater et le côté. Un nouveau vent où tu na Top Wato officiel. Il y a des élubous là-bas. Vous voulez apprendre comment Kolamba, Soso, Ngai, Thompson, Nyonso Oyamokili. En tout cas, Mama Top est disponible pour Alakisabino, le Boko, Ndengenini, Fobolamba. Merci beaucoup.